couple papa Charles Bameko, vraiment présence à Moussali Nzambe na ville à Kinshasa, na RDC, ils ont vraiment l'ipamboli makas papa Nzambe a pambola yo et que Nzambe na yo a salamakamba minene. Merci beaucoup. Ah, c'est bien, hein? Normalement, moi, il y a pasteur, vous reconnaître grâce, il y a mon pasteur Moussou. C'est bien, parce que il y a pasteur Charles Bostra. Oui, ndeko Paul Alobi bateau bazaki plus considéré que ngai. Ndeko Paul Alobi bazaki plus considéré que ngai ba pesa une main d'association. Moto Nzamba benga a reconnaître appel à moto mususu. Ceux qui nous ça musala n'est bien. Quand nous voyons la grâce de Dieu, les dons de Dieu dans la vie d'une personne, on ne peut que s'incliner devant la volonté de Dieu. Nzamba pambola papa Nzamba pambola musai na Nabimi bien. Voilà, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci, Nabino Nostobozo, la Nabiso de partout. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana, Toya, Kolobake, Nzama, Boto, Kwaye, Bissou, soit Pinamaso, Azo, Célébiso et Longo, na pasteur, Fez, amis, si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo, Moukwaya, Motema, Yabivens, de Homo, depuis Londres, na Maman Gisèle, Luke, le Motema, Papa, Emmanuel, na Boston. Maman Sansi, Kimban, la prophétesse de l'éternel, Nzama, Lola, Amona. Bonzambe, na bonzambe, l'eau des eaux fouta bien aimé. Merci naba ndekonyos tuba yambaki biso na Belgique, na Bruxelles, na Paris, na Lyon, na France, nzamba lola à mon avis notre l'équipe séjour moi ya bien makas toza déjà na Kinshasa première émission to sala yango toza déjà na Kin to comme déjà Kinshasa. Première émission tout ça yango yo bon séjour pe na papa na biso le pasteur Boss Charles Bameko na maman Charmi maman Mami opeke bazali na Kinshasa bavuta ki kokoma séjour malam na bango nzama lola a batela bango bonzambe toujours ezofuta bien aimé na émission le to koloba ya mingi ebele koleka to ko solola na ba réaction ya moi mingi ebele ko na émission na salaki na Lyon, na émission na Lyon, merci na ba coupe nyonso na ba message nyonso tout botinda ki nzama lola à mon abino donc ba o bazo bunisa musa na nzambe abatela mohumu na pasteur Charles Bostra Bameko tozali na monga ba serviteur hein shalom papa ça va shalom de Calvin yeso ki biso mawa na ngolo nzambe ça loba na bande bazo landa yo na pesi mbote na bande ko nyonso bazo landa biso partout dans le monde nzambe apambola yo apambola libota na yo bana na yo Ngolo Nzambe vraiment ezaliko na yo et puis je profite de l'occasion pour nous souhaiter un bon séjour dans couple papa Charles Bameko vraiment présence à Moussali Nzambe na ville à Kinshasa na RDC ils ont vraiment l'ipamboli makas papa Nzambe a pambola yo et que Nzambe na yo a salamakamba minene. Merci beaucoup. Ah c'est bien hein normalement moi ba pasteur vous reconnaître grâce il y a mon pasteur Moussou c'est bien parce que terminer pasteur Charles Bostra. Oui, ndeko Paul Alobi bateau bazaki plus considéré que ngai. Ndeko Paul Alobi bazaki plus considéré que ngai ba pesa une main d'association. Moto Nzamba benga a reconnaître appel à moto mususu. Parce que Nzambe a benga moto mon côté. Dieu a appelé beaucoup de gens. La Bible dit il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs. Quand Babi il a établi, ça fait la différence des appels et des ministères. Cela signifie que Nzamba bengi mutu morote. Il y a des gens où Nzamba bengi bon. On a même sur la Bible nani Josué tant ba kota na Jéricho. Josué amoni soda amoni ange. A tourné étude de notre ou bien de nos ennemis. Ange Absabi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc Josué est-ce que Osaïa bisoto Osaïa kawana kuna c'est pour dire quoi? Je suis reconnu que le Dieu qui m'a appelé a béni Pemutu. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, ceux qui nous ça nous bien. Quand nous voyons la grâce de Dieu, les dons de Dieu dans la vie d'une personne, on ne peut que s'incliner devant la volonté de Dieu. Nzamba pambola, papa Nzamba pambola Moussa ina. Nalobaki na ba émission précédente nabaki batu balinga prière te. Monde atene bolinga prière te batu balinga te mutu osala musala po ekangola ba vie abatu. Alors Nzamba pambola Moussa ina à pambola séjourner voilà. Ok, pas le temps on dit prière, pourquoi? Oui, parce que Moussa la papa il prie pour les gens non? Azwan cadeau bat na ba prière na ba délivrance ma moibélé. Alors babilo ko wana nga na za ministère de délivrance.
ça dérange le monde des ténèbres. Babiloko wana et dérange le monde des ténèbres. Babiloko wana et dérange bateau bazana kana msusu. Alors muto azana ministère de délivrance, en tout cas il faut s'attendre à tout. Parce qu'il dérange les camps de l'ennemi. Donc le quoi a dérangé, Yesu abisi ba discipline abi, vous aurez de grandes tribulations dans le monde. La grande tribulation n'est pas parce que vous dérangez quand l'ennemi. Et quand vous allez déranger l'ennemi, l'ennemi va aussi réagir. Même dans le combat à croix, au moins dans le combat à croix, tant que Moïse a dit je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Tant que Nzamba maudit serpent. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras les talons. Cela signifie déjà que on peut écraser moutou à serpent, mais serpent on peut autika obomote autika na trace. Ya moni Yesu akufa atika bileni. Satan atika ba marque na nzoto Yesu pour dire que ba bunda va pena mais Jésus-Christ a remporté la victoire. OK. Maintenant ozo ba que prière ozo déranger car il y a ba ennemi papa, mais dans ça on constate que ce sont les chrétiens, les pasteurs. OK, bazo bunisa muninga na ba pasteur. Il y a le but ennemi, démon. Est-ce que comment vous trouvez ça? Oui, il y a un problème. Oui, pasteur parce que mutalobi aza musali nzambe, mais appel nzambe ne mutayebaka. Naebisaka yo et naebisaka eloko moko. Naebisaka eloko moko eloko waneza ke batu ba boma Yesu ezaka banganga nzambe. Ah bon? Ba paye batu ba boma Yesu te. Na kata ba religieux pour dire comme ça. Ba faux pe baza rebelle. Eza na bateau Satan apesa bango bible apesa bango mbongo. Aza musala nzambe parce que lobi aza musala nzambe mais na kati na c'est autre chose. Yango mona Yesu alobi na yesa bango je vous ai jamais connu. Habitez que je ne vous connais pas mais je ne vous ai jamais connu. Donc depuis bando sala mama na yeba binoté. Oh nzamba ko renier muto atikala benga muto emoka benga ko renier jamais. Donc c'est pour dire quoi batwana tiba osala makambo na miso be babimi basali nzambe. Mais en réalité nzambe ayibi bango te atinda pe bango te. Mais eloko moko sala nga somo ça parce que bible bi ba osala ba miracle na kombo Yesu. Alors tu es dans contexte à l'élo quand quelqu'un fait des miracles dans contexte à mutu s'il vous plaît quand quelqu'un fait des miracles ba miracle eza ba biloko bat bazwango comme base que mutu ape musala nzamba solo. Na atteindre batu so mutu sali miracle so mutu biksi batu c'est que azapenda musala nzamba solo mais Yesu alobi plaisir viendront sous mon nom ba oyebisa bako yebisa nga babi ke to sala ba miracle na kombono mais na oyesa bango retirez-vous ouvrez de l'iniquité je ne vous ai jamais connu. Et puis deuxièmement Bible elobini cette femme ba roya lata mobali moko ba oyebisa ye to relia na mbongo na biso to romela to sama comme na biso no mais pesa biso ka kombo na yo. Nous voulons seulement porter ton nom. Donc cela signifie quoi? Batebele ba diembeli na kombo ya Yesu pour na contexte ya lelo batu banga suko ke bandaka banganga te contenir moralité. Ah kota bandaka banganga sala balo il faut tout se déguiser na sima kombo ya Yesu mais to continuer na ba pratique wana. Voilà donc na kata ba pasteur il y a aussi des faux, il y a aussi des vrais mais et là on insiste exact ba boma Yesu eza banganga nzambe. Les hommes les plus sérieux de l'époque donc c'est pour dire que tant que nous la prière, tant que nous la délivrance, tant que nous séparé la délivrance, c'est que Moutouana il n'a pas dit en lui. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Basile. Tu as la deuxième sujet, toujours force et la prière. Réaction de la cause de salama. Na kati ya église na nkolo papa na kati pe ya société na mboka na biso tozo mona ba momo prématuré quoi ba momo brisque papa et ko ça ni signe déjà que to na moment ya temps ya fin to ezaki ba momo so zo te pas na nzambe te. Bon ndeko Alvin secret omoni secret ya les jeunes bazo piquer ka ba crise garçon moi avant de appliquer crise à Koufi en plein mariage jour ya mariage na a sali crise à Koufi aujourd'hui c'est pas crise en haut liboso to yebela ki na ba papa na biso ya kala ba mo brisque so ya trop tozo yeba tezani bon c'est que là liwa
nzambe ne mutu azana ngo nzambe muta décidera nzambe muta décidaka vie ya bato na se ya mabele awa. Mais moi je dis aux gens volonté ya nzambe ezake mutu à vivre longtemps. La Bible dit je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc quand sur tangi la version au monde que volonté ya nzambe ezake mutu à vivre longtemps. Yango na bande temps on a prié, l'esprit m'a imprégné quelque chose. Nzamba lemba komona ba Adam te na ba 900 ans. Nzamba lemba komona ba Metushela te ba l'homme le plus vieux de la Bible 969 ans. Nzamba lemba komona ba Noé te ba Noé je crois que Noé salari ba 700 ba 800 ans ba 900 ans. So nzamba lemba komona ba 900 ans te. Alors lemba komona 20 ans na mokili. Alors lemba komona 30 ans na mokili, alors lemba komona 50 ans. Alongole kaka liwa soki liwa ezalaki eloko moko boye baliwa oyo toomona na baafrike so ezalaki volonté mpenza parfaite ya nzambe nde esalama bongo na baero partout. Mais soki olandi omonake il y a la volonté de Dieu, il y a aussi responsabilité ya bato eza na kati ya baliwa ebele parce que bavie ya pressé ezokotisa mpe bato na se ya mabele oyo motu nyonso lelo akomi na besoin bonga lelo surtout ba jeune comme na besoin abonga lelo azwa kaka lelo akoma lokola bato nyonso lelo alors que bato pe ba fonctionnaire lokola ba mbuma lokola ba fruit na fruit za na saison nango mutu ana période na ye. Et puis deuxièmement toza pe na lelo insécurité mokili domaine ya jalousie pe eza makasi mitema bato. La Bible dit quoi? Parce que l'iniquité cessera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lelo mitema bato comme mabeke bato bazo boma bato à l'occasion de rien na likambo moko te rien que atali yo karaboui a sepeli noté atali yo karaboui abike na kota na kata mabele. Imaginez mutu na kata mariage mais bato bako porter coup fatal tina kota mutu wana. Mon frère ma sœur yom olanda ngai mukili et baby il faut être très très prudent. Tchanzambe liboso ya vie liboso à mariage, liboso à service, na kacha musala na bureau partout, parce que batu bazo boma batu à l'occasion de rien. L'essentiel bamona kaka à outil Europe, l'essentiel bamona kaka à Bali, l'essentiel bamona kaka promotion moko mukie, mitema ya batu et baby déjà. Yango na oyeb sa même batu même ngamba ba secret o. Tika ko étaler vie na yo nyonso na ba réseaux sociaux. Oyebi mitema ya batu te. Oyebi qu'est-ce que l'on peut faire dans la vie. Tika ko étaler vie na mobimba vie ya bana vie ya foyer na yo bato basala rango place bakenda ko batama oyebite yo o viva vie na kati ya prière o dépendant na nzambe zwa makamno nyonso tika na eza bilo musu na vie et senga discrétion pour nzambe asala au grâce. Alors je dis aux gens babilo musu ndeko eza pe ba jalousie kaka o bat bako tala ka bon ndeko alvina kendaki poto ndeko alvina zwaki mais pourquoi karaye bon baki sacrifier yo kaka. Donc eza ba raison belé o et ça la ke et ça ko précipiter bato et pona na chité place wana ndeko moni nzamba pesa ba mutu vie mulai nzamba longola ka mutu te na se ya mabele ka longolo boy ndet na ucha lo nzamba tikela ba noye ba vivre belé agole momo na biso te ba 80 ans ba 90 ans nzambe akotika lo le momo na batu bongo te mais mutu pas ko précipiter liwana ye batu pe ba ko précipiter vie na yo na séjour de mort mutu ye moko pe ko za la cause batu pe ba ko précipiter yo que tant na yo ekokite mais OK voilà OK na ndenge ni papa okufiko tant na yo ekokaki na nuté mais ki mutema mabe ya batu ba combat spirituel tam so cupidité na yo moko pe parce que la Bible dit la cupidité la Bible dit la cupidité, la Bible dit cupidité et même à perte. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Donc bateau va s'y livrer à la cupidité et bon marapé. Tant on a vu nous comme na avidité ka azwa abonga et tinda mutaba magie et tinda mutaba kisi et tinda mutaba réalité mais oh ça la raquette au moni mutu mwana muké
25 ans, 30 ans, 40 ans, mais à coup fin fleur de l'âge accueilli. Parce qu'à combien on a besoin à gagner Vika Lelo. Ok, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Merci beaucoup, papa. Na ba néonyo to bazola parce pas remis battre na ba diwa o ya brisque wana papa et c'est ko sala non. Te pas mutu au moni vineza na ucholoba nzambe soko tangi bible bien nzamba précipitaire penda nzamba boma mutu te. Yango mona batebele ba se poser la question mais pourquoi bat ma bende ba umelaka? Ezaka te ke po nzamba tikela bango tempo ba ke obongo na te. Et ça parce que nous n'avons pas katarani mikola mutase ya mabele pamba pamba te. Alors pour mutami batela eloko liboso, il faut mutaye ba otambola na robanga nzambe. Il faut mutaye ba ko respecter ba principe. Ndeko bilo mususu eza bandokité et à certains te mais ezali o briser ba principe moko. O ba principe wana tant o comme briser yango et ko causer perte no directement. Alors il faut mutaye ba neni azo tambola. Il faut il faut respecter les principes, il faut respecter les exemple, ils ont batebele à Samelara, mais azana ba vie à Banyongo. Or, la Bible dit quoi? Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Bible dit ce qui au défi le quoi mutu au pays n'a sa pouvoir naï. OK. Mutanyo pas repos boma opé. Mutanyo pas ko détruire vinao. Yango mona bato ba mela bato ba mo na vie ba umela te. Ba kufara parce que eza biloko wa mutu. Eza bato mususu asamelaka. Mais vie à mibali ya bato ya basi ya bato atika te ba biloko wana e précipitaka vie à mutu a na se. OK. Alors il faut mutu ba kotambola na ba principe. Bible lobi mutu oyo alingi vie na ye comme mukuse azwa mwasi ya mutu. Alors il y a des choses sur la terre. So mutu akoti na kati ya nzela na et qu'azui chance à se repentir te akokata pe vine na mukuse. Yango mona bato ba mela bato ba mongo bato ba kotaka na ba amela bato ba mongo bato bazwaka ba basi ya bato bato wana mona vina bango esuka mukuse. Parce que il y a des choses na kati ya vie so bando touchango c'est que obandi ko écourter vina. Par exemple bano bazala komona mwana do atosaka parenté. Dans ton maman le balika moko ya sa komi nango de 10. Ton papa on va le balika mo ya sa komi nango de 100. Ozo écourter de la vie na. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Basile. Merci pour la matière, l'enseignement. Bande bazola na biso de partout. Non net que en plein mariage ne pas pour fille. Ezanini. Nzama sepeli abengaye mkola libala na yo ou comment je ne sais pas. Yesu Bibo, Yesu Lobi, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes, mais soyez prudents comme des serpents. Proverbe Lobani, Proverbe Lobi, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Vie, il faut que ça à la part des choses. Il y a des choses qui demandent la prière. Il y a des choses qui demandent la prudence. Il y a des choses, il faut prier. Il faut veiller. Dans le moment où soyez et pas votre disciple, veillez et priez en fait que vous ne tombiez pas dans la tentation. Abikabo priez mais vous veillez. En fait que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mukolo mariage. Nous avons repéré ça mutuliba la tepo. Quand on joue à mariage, on a retiré. Non. Il faut devoir les paramètres. Est-ce qu'il y a besoin de temps de préparation à prière? Parce que nous avons repéré ça mutuliba la tepo. Après jour à l'ibala on abominé. La mort nous enseigne. La mort nous apprend beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas repéré ça mutu azuité à kabelo libala pour jour à mariage en haut. Donc nous avons pour abomara mutu mo beno. Ezali babiloko wana eyotalisa niveau motema ya mutu ekomi. OK. Biloko wana eza biloko ezotalisa niveau nini motema ya mutu ekomi. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Nasina mona ils ont un frère moto bando sambela naï à l'époque tozara quartier moko. Qu'est-ce qui s'est passé? Mukolo publication et examen d'état et bimi babimi baké sepela boye bana classe ba oya ndako d'abord ils ont bana classe pour battre nous pas avec ne bakimaki
ndeka babima ba ke sepela boy akufi na ko sepela ga na oganga boy akufi. On s'est renseigné za nini sorcellerie. Au moins ni ko na ko baxelo mo ko moni ba famille ba réalité ba tebele ba niaka mais ba réalité famille ezalaka. Ba réalité spirituelle ezali. Ezala ba tout sur famille lo ba ke famille ba ko ba la te. So mutu abali ba ko compliquer ngo tina suka mona tina veille à mariage soit tu peux mutu akufa. Parce que nous sommes des bantous ba réalité spirituelle mon frère ma sœur ezalaka. Ezala makambo monde de ténèbres établissant na ba famille. Et que so ba sameli pour na mutu te. Et que so mutu a 8 ans à prière te. Et qu'on compliqué vie na. La Bible dit quoi? La Bible dit si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il a bâti ce travail en vain. La Bible dit si l'Éternel veille sur la vie, c'est qu'il veille en vain. En vain, levez-vous tôt et couchez-vous tard, vous mangez le pain de douleur, mais il la donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont dans les sommets. Mais que son mouton salama comme frère ba go tchanzambe liboso. Ya moment la Bible est l'obini. Ne vous vantez pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Yo ebika journée na la préparer pour le mariage. Na préparer journée pour le voyage. Na préparer journée pour na gestion babilo pour sa business. Mais on nous connaît ko bota o habité. En plein mariage moutou akufi. Ma sœur, je dis aux gens à ton bon saïd ambongo. À tous aux yeux des gens il faut pour osa musala na sambela. À ton bon mariage c'est coquille déjà sambela. Papa, à tous ceux qui c'est d'un monde pour faire voyager moi pour bien ça moi na en Europe au tinda moi na qui tang en Europe. J'attends au sambela. La Bible dit tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et ça n'a pas réuni ça ba condition. Maintenant la réalisation a couffé projet et s'arrêter wana. Na moni bat ba kufa na ba veille à mariage. Na moni bat juste ba nommer le loi kufi lobby. Parce que l'homme n'est pas maître des temps et des circonstances. On peut gérer temps, mais circonstances échappées. On peut gérer les circonstances, mais mon temps est compliqué. A-t-on réuni les conditions de la vie sambela? A-t-on réuni les conditions de la vie sambela? Mon frère, ma soeur, Zoata et prière, Luka et Lunganzambe, associé Basal et Nzambe, on ne sait jamais. Tant que Monika Mobali Wanaye, tant que Monika qui médecin le bignon se bien. Basi Kombe Bakenda Obota, échographie le week-end des abos, moi, dans un normal Obota bien, mais à côté de la salle d'accouchement, moi, na tikali maman accouché à Kei. À côté de la salle d'accouchement, fausse couche, mort-né. Même si tu as rempli des conditions, Zoata à prier, Zoata à associer Basal et Nzambe. La Bible dit tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mon frère, ma soeur, réalité spirituelle et zalara. Yango mona na batusu ba tchaba mongo pour voyager ba venir mutu ana faire voyager ba tunyo so me komika na tour na yo. Dossier est compliqué, $7,000 recueillis. Dossier est compliqué, $10,000, $5,000, $4,000 recueillis. On s'est posé la question pourquoi. La loi spirituelle, ça existait. La réalité spirituelle, ça existait. Satan a côté dans le camion qui m'a compliqué vie na yo. Monde a tenu de côté dans le camion qui m'a ébousillé ma camion. Alors mola nzambe zaliko na yo. Mola nzambe ezaliko bano. Ato réunir ba condition. Mon frère ma sœur sambela. Ma réalité spirituelle est Zalaka. Ma combat spirituel est Zalaka. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de Sambela Ponayo. Tu as besoin de personne d'orientation spirituelle. En plein mariage, on doit se poser des questions. Est-ce que Sambela qui parce que c'est Kraliwa Mutunza mené Ayebaka? C'est que là, Liwa Mutunza mené mes frères et sœurs. So nzamba lembate komona ba so nzamba lembate komona ba Abraham komona ba Isaac komona ba toanyo so kala lembate komona ba on a ba 150 ans nzamba ole momona bisote. Mais le problème qui est là, beaucoup de gens vont négliger l'aspect spirituel. Yango mona en plein mariage pour mutako kende. Mon frère ma sœur a tout réuni ba condition nyos pour monter business pour ça la faire moko. Pour bala, pour voyager, pour si ça va classe, n'invitez pas au Sam Salanin.
Zoatan ya osambela. Zoatan ya ko associer basali ya nzambe. Voilà bien aimé. Nous on nzambe a osala mambo ebele. Voilà. Dit que aspect ya prière bon ba passer au bakufa en pleine prière, en pleine culte. La fois pas to salé mission pasteur moi qui non okufa na zamba. Et là ba pasteur monsieur en pleine prédication ba ko ya piquer crise à kufi ba vidéo ezali. O lo bani ba négliger pe aspect ya prière ne condamner mon moi. Oui, j'ai cassé justement non na bagelo moko c'est que les aliwa nzambe ne mtayebi. Nzambe mutu alongola mutu na siama be. Nzambe mta décidera liloba ya suka na se ya mabele awa. Vous comprenez? Nzambe ne mtaloba so mutu akei, so mutu akufa to akufa te. Ndeko. Omoni nzoto baswanya rango. Nzoto Paul a dit Timothée ni. Abi ne fais pas seulement l'usage de l'eau mais prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Abi comme il a maïté mais ça les a rappelé vin. Ah alcool les hommes bête hein. Olobi non, on a la côté des bannes. Tu vois, on a Bible, au fond, ça parenthèse, mais la côté m'a tu quand c'est un verset biblique qui papa. C'est pas dans le but alors, Timothée. Alors, Timothée. Ça va tout alors, Timothée. Tu vas citer verset biblique, s'il te plaît. Alors, Timothée, comme il a maïté. On a une disposition, on a eu estomac. Ça, il a rappelé 20. Ah, Denis, ça a raison. Non, Denis, ça a évangile. Tenga dans le Denis, le cité. Moi, je parle de la Bible. Mais moi, il y a des quoi, il y a ils ont engagé. Moi, je parle de la Bible. Non, il y a un Abi, ça a un peu usage à 20 pour l'estomac. On n'a pas oublié Timothée. Puis, allez, sur Baxani. Alors, l'exercice, il faut pratiquer l'exercice corporel. Abi, l'exercice corporel est utile à peu de choses. On est au chimique et son nom. C'est vrai qu'il ne casse pas sa réponse. Non, on va santé. Abi, ça il a moins 20 moukiers et puis ça l'appelle l'exercice nini corporel. Alors c'est pour dire quoi? Nous autres, ils appellent besoin de soigner. L'homme de Dieu a couffé dans front, on ne sait pas. Nous avons joué, on ne sait pas. Est-ce que entretenir nous autres on est bien té ou bien nous avons monique mission na état na écoquille à jouer ka? Parce que nous sommes soupés. Au cause d'un problème, mais négligence en nous autres on a aimé mieux. Négligence que aux autres soient soins en autres on a ôté. Nous sommes absolument musala au ganga. Ya ko lobeza musala mo ba nereza ratandi. Et c'est na musala nzamba zo ba repos belé. So instant rola la fois là. So instant repos ma fois apema. Moi des fois na kanga ba téléphone na kanga journée mobimba. Pour qui m'a dérangement ba appel papa sambela pour nga papa na loti boy papa saneni. Pour na zo attendre nga ya repos. Parce que l'esprit a besoin d'un corps en bonne santé pour fonctionner. Nous avons besoin d'un corps. L'esprit a besoin d'un corps pour fonctionner. Dans le monde, la Bible lobby, celui qui détruira le temple de Dieu, la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. L'esprit a besoin d'un corps pour fonctionner. Ce qui nous a bien été mon limo à fonctionner bien dans la Katiamoutou. Ce pasteur a béli à Otéate. Ce pasteur a béni à ça service à reporter maman n'a mais santé à bien. Donc l'esprit a besoin d'un corps en bonne santé pour fonctionner. Ici c'est pour dire aux hommes de Dieu, il faut soit capé soin à santé na yo. Déjà quand nous sommes au gangaka, au genaka. Déjà jeune échangeant nous système de fonctionnement parce que nous autres c'est na tango le na pourquoi lié mais ce que jeune et ça là que aux autres changer fonctionnement à organisme. Alors après les jeunes on faut se battre on ne sait pas l'homme de Dieu à qui n'a kufa na zamba le col a kufi c'est que nzambe a juillet nzamba kokti volonté naï mais et l'autre est causé liwa on ne sait jamais est-ce que mission na ici est-ce que ils ont problème de santé est-ce que ils ont problème de combat spirituel réalité ni y a na quatre quoi c'est que les liwa nzambe ayebaka moi on peut sa définition exacte. Mais on peut apporter une pensée par rapport à l'Iwa Moutopo et Sungabiso. Il faut prendre le temps de la prière. Il faut soit un exercice corporel. Au soin nous bien. Il faut aussi consulter les médecins, l'homme de Dieu. Conseil médical est très important. Que papa Mikolo Lalara Airboy, Mikolo Pemaka,
Nicolas Salabe, parce que je me répète, l'esprit a besoin d'un corps en bonne santé pour fonctionner. Son autre beli, molimo et au sala li susté. Alors, bien aimé, cher homme de Dieu, Nzambe asunga biso, Nzambe asala biso grâce, après sa son autre makasa sunga ope ozwa soin ya santé na voilà. Merci beaucoup, apôtre Basile. Merci na bandeonyo to bazola na biso. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to yako bakenza boto koye disu soit papa vidéo ya suka on mona vidéo mo boye mais on a pour expliquer OK moi na moi si ba alali na se les astico ba donc bankusu ezo ezao bimai na landeli yango c'est-à-dire akutana na mwana mbali moko mwana mbali wana bakutani boye bon bayokani baki osala baki osangisa nzoto baki passer par rapport intime. Alors après avoir passé par rapport intime ba PC mbongo ndazongi boye biloko komo bimaye na katanzoto. Alors ndeko ba biloko yo e sala passe omoni ba langage bat ba oloba ya mokili ya lelo o bat ba sala ba bikilelo et je détruis. Mais pendant la prière tant on a tala ke loko wana na comprendre que diable azo viser ba foyer. A viser ba foyer neni bana wana mikie o lelo monde atana ba ebebisa ba ona nzela sexe ba obala lobby. Mais diable olinga abando déposer des aba semences. Abi que mono obala lobby. OK. Dans 3 ans, 5 ans, on a besoin. Alors, le diable fait quoi? Il commence déjà à récupérer des chabanawana, à déposer des semences. De manière à ce que le ballon a balayé. Satan a contrôle du foyer. Alors, tu as un problème sérieux. Quel lobby va couple et comment on a un problème très sérieux. Moi, si. La Bible dit quoi? N'habitez tout autant à verser mon corps. Bon, permettre d'attendre à verser mon corps. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. La Bible dit quoi? Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. Amis de l'argent, fafarons, auteurs blasphémateurs. Nathan Wasuka, les gens seront amis de l'argent. Ne ezobomabana basi. Le cupidité côté même dans la église, cupidité côté même dans la chrétien, monde maintenant écoute ici ce qu'on appelle le matérialisme. Dieu n'est pas contre la richesse. Nzambe alingi que mutunyo soit vivre donc à jouir la vie. Mais il faut que richesse soit na la place nango. Et loko bazo bosana ke toza baleki nzela. Mutunyo soit na besoin azala bien, mais soit peut na ba moyen moro légal. Mais bana basi bongote à cause ça n'importe quoi à cause na n'importe qui l'essentiel seulement ba PC mbongo à son iPhone kabelo à la ta marque à tirki moko ibini ba modèle mo ba tindela ki ango façon bondo lokola biloko wana fois zala nango. Donc elle est prête à tout et ba conséquence ne yango moi ça si bima na mutu moko bankusu bo excusez-moi donc moi ça assis sur kutana na mwana mbali bankusu et comme bimaye. Mon frère ma sœur mon nzambe apesaka sotan na koki Dieu te donnera l'argent. Tu n'as pas besoin de étaler nidité na yo, tu n'as pas besoin de teka nidité na po ba peso mbongo. Or baye barateke alliance o leki alliance ya makila ezate tant moi c'est baza ko sangana. Bien aimé, alliance à Makila et Salama déjà. Okay. Alors, tant l'alliance est Salama, bah étoile et comme engagé, bah destinée et comme engagé, bah lumière, bah ombre, bah et comme engagé. Yango ozomona, bah kabelo $1000. Mais 6 mois après, ata $5 aussi mbango li susté. 6 mois après, ata $1 aussi mbango susté. Mon coup na muta kabelo 1000. Et comment c'est la pose de sumo ozongela la viana? Pourquoi? Parce que tant que tu as appelé ça que 1000, à botola que 100 000. Tant que tu as appelé ça que 1000, à botola que 10 000, à botola que 100 000, parce que tu as une alliance. Il y a un monde mais nous avons à sommer ma cam na katinayo. Mon frère, ma soeur, mon nzambe appelé ça. Ce temps est coquille, Dieu te donnera l'argent. Nzambe a ça la mbongote.
mutuka asalela yango te. Donc à part kopesa oyo yango osala yango eloko te. Alors zala patient, soit calme. Tika nzambe akokisa tana na banolo babwe. Monde atanaba e comment viser ba foyer. Et bi ke bana baso ba osala ba partout lelo yo. Ba basi ba okota ba koti na salle moko ba ba 5 mibali 15. Le diable sait déjà que ba robalaka un jour abandi ko planter ba décor lelo. Abandi sala de manière que a déposer des ba semences pour que tant ba la lobby diable azo ba contrôle ya ba foyer wana. Ya nzamba sungayo otika vi wana. Voilà. Ce conseil au copé c'est na ba basioyo asala rana été na commission que nzoto na marchandise quoi. Pour bien là ba vie ba mibalo basala ba kombo ba rozwela enda ko appartement ba okena ba vacances ba Dubaï ba kabele ba 1000 ba 2000 ba 3000 na facilité abimina eka bo kabele mbongo bede. Comment vous trouvez ça papa? Te kasna lo babo dans la basse fait ba se poser nos questions. Et là on nini yo ko se poser question te que car rapport na sangi sinzoto na muto apesinga mbongo ebele boye. Ok akoko a opesa ngo batu mususu te. Même bande ko na ya pesi bango te ka pona sentiment mo wa 5 minutes. Ake ko tangolo ba 5000. Ake ko tangolo 10 millions ko comprendre te que c'est que na sima mbongo wana na sima acte wana bo saina elomo e batami wana. Yango zo mona ba église etonni na bana basi na ba jeune prière papa libala nzoka ne muto azwa ki apesa mbongo wana kenda na makambo nyonso. Ma sœur, la Bible dit celui qui détruira la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nazo bisaba la basi, nazo bisaba frère, nzoto na biso ya temple du Saint-Esprit. Aux a besoin on marchander yangote, mais aux a besoin senga muto akela yo, ndeko. So muto asambeli nzambe. Nzambe ayoka prière. So muto abisi nzambe penda kende na souffrir. Nzambe ayoka prière au na kacha via muto wana. On a besoin oteka nzoto te. On a besoin papa on a te parce que a opesa mbongo mais o a ozo na kati na yo o ebité. Lobby est comme un problème à accouchement. Lobby est comme un problème sans un côté après 3 mois et qui. Na auto ça la service à délivrance mo bongo. Moi si sans un côté après 3 mois et qui. Sur côté après 4 mois et qui. Mais tant que bon Nzambe, le Seigneur a révélé nini et ça va vite qui a confessé. Nazana kaya ndeko mwana naza mwana mukie à cause de 17 à 18 ans. Mais alali azobela pourquoi? Parce que des fois yebana na papa moko papa na pesa ki mbongo. Mais des fois zo mbongo na soka lali na butu akoma olota papa na ayela reni. Et malade e banda place wa. Ngala sina sambeli pona mutu baya na église mwana mobali to sambeli baya na ebi alagoni. Papa nini akene kokutana mwana mwasi mo basanga ina nzoto to basanga nzoto azongi abidadi na lalite na omona roi boye na zomona mwana mwasi wana akomoya tanga komi pembe na nga abongwa ni nyao abezaki ndoto te na zomona boye abongwa ni nyao akotinga na kati abi depuis na mona événement on a so na lali na lota na za kati ba nyao mbala moko santé na ebeba. On a commencé la prière. Bien aimé, nzoto ozomona o Satan si a fouli vent moko ba détruire ba vie abatnani ni sexe. Motonyo sauter ba sangsa nzoto ma sœur. Motonyo sauter ba sangsa nzoto mon frère. Il y a des esprits en mission sur cette terre. Soko yebani ne vieux baby. Soko yebani na musala et baby. Yango mona biloko wana ndo mona lelo boye moi ça comme na problème accouchement comme na problème mariage moi mobile comme na problème ya faiblesse sexuelle ba biloko wana nyonso des fois mona mutabando kanga boye OK so tali beza banzela lekeli ne ekomise place wana tout ça la émission awa eza na bana baso bakenda koteka ba semence bana mibali aussi so bimana okanti ko bimina moi sinzo wande azwi nzoto na wakanga na sacha ketekango. Parce qu'on y a mis ça si on va te candidat aux années. Donc et comment ça maman va transfert. Na place mbongo pas na yo et comment qui kuna. Au moins au tikala mo be la vie. So zingolo te ba sambela pona yo. So zingolo e banza mete vie et baby place wana. Alors
mes frères et sœurs tobanga nzambe nzoto bateka yango te. Si Dieu abongisi opambwama okopambwama oza besoin osambela oza besoin oluka nzambe pour que nzambe asala o grâce. Merci beaucoup apôtre Basile, merci na message que tu repesi au mémé biso lelo malobano ya suka na ba o balanyo du début jusqu'à la fin et votre numéro de contact. Merci na pesi bana nzambe nyonso mbote place bozali ndeko pona succès na bisi batu ke réalité spirituelle ezalaka oza na besoin basambela pona yo oza na besoin luka nzambe pona réalité ya famille pona réalité wana o ya libale umela pona réalité na bité o impulsion na kati ya vie tu as besoin de la prière. Tu as besoin au côté de la dimension de prière. Tant que comme c'est très compliqué, vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'orientation spirituelle, vous avez besoin de délivrance pour que Nzambe a fondé la vie. Que Dieu nous bénisse. Numéro 916 plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Nzamba Pambola Ndekwalvin, Nzamba Pambola réalisation. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de notre émission. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto Yakolbaki, Nzama, Boto, Kwaï. Ce soir, on se retrouve à la prochaine vague. Dieu n'est pas contre la richesse. Nzambe a lingi que Moutounion soit vivre, donc à jouir la vie. Mais il faut des richesses soit à la place nango. Et loko bazo bosana ke tozaba lekinzela. Moutounion soit a besoin à bien. Mais soit on peut na ba moyen moro légal. Mais bana basi bongote. À cause ça n'importe quoi, à cause bima na n'importe qui. L'essentiel seulement ba PC mbongo. Asomba iPhone, kabelo, alata marque ya tirki moko ibimi, ba modèle mo batindela ki yango façon mordon, lokola biloko wana fois zala nango. Donc elle est prête à tout. Et ba conséquence ne yango. Monimo moi ça si so bimana mutu, ma moko ba kusu. Bo excusez-moi. Donc moi ça assisi kutana na mwana mbali ba kusu e komo bimaye. Mon frère ma sœur mon Nzambe a pesaka. Sautant avec qui Dieu te donnera l'argent. Tu n'as pas besoin d'étaler nidité na yo. Tu n'as pas besoin de teka nidité na pour pas son mongo. Or batbaye barate que alliance ou les alliance yamakila ezate. Quand moi c'est un bazar au sangana. Bien aimé, alliance yamakila et salama déjà. Okay. Alors tant alliance et salama, ba étoile ezoko engagé. Ba destiné ezoko engagé. Ba lumière ba omba ba ezoko engagé. Yango ozomona ba kabelo $1000. Mais 6 mois après, ata $5 aussi mbango lisuste. 6 mois après, ata $1 aussi mbango lisuste mokuta na muta kabelo 1000. Et comment ça la pose de sumo ozongela ka viana pourquoi? Parce que tant muto na pesa ki 1000, abotola ki 100 000. Tant muto na apesa ki 1000, abotola ki 10 000. Abotola ki 100 000 parce que osala une alliance. Yo omoneka mbongo. Mais nzokande asomi makam na kati na yo. Mon frère ma sœur, mbongo Nzambe nde apesaka. Soki tant ekoki, Dieu te donnera l'argent. Nzambe asalela mbongo te. Mutuka asalela yango te. Donc à part kopesa o yango osala yango eloko te. Alors zala patient, soit calme. Tika Nzambe akokisa tanda na banolo babwe. Monde atenaba et comment viser ba foyer. Et bien que bana baso ba sala ba partout lelo yo. Ba basi ba kota ba koti na salle moko ba ba 5 mibali 15. Le diable sait déjà que ba robala ka un jour abandi ko planter ba décor lelo. Abandi sala de manière que a déposer des ba semences pour que tant ba la lobby diable azo ba contrôle ya ba foyer wana. Ya Nzamba sunga yo otika vi wana. Voilà. Conseil au copé c'est na basio yo asala rana été na commission que nzoto na marchandise quoi. Pour bien na ba vie ba mibalo basala ba kombo ba rozwela enda ko appartement ba okena ba vacances ba Dubaï ba kabele ba 1000 ba 2000 ba 3000 na facilité abimina eka bo kabele mbongo bede. Comment vous trouvez ça papa? Te kasna lo babo dans la basene fait ba se poser nos questions. Et là on nini yo ko se poser question te que car rapport na sangi sinzoto na muto apesinga mbongo ebele boye. O ka ko a opesa ngo batu mususu te.
même bandeko na ya pesi bango te ka pona sentiment mo 5 minutes ake kotangolo ba 5000 ake kotangolo 10 millions mo comprendre te que c'est que na sima mongo wana na sima acte wana bo sai na elomo e batami wana yango zo mona ba église etonni na bana basi na ba jeune prière papa libala nzoka ne moto azwa ki apesa mongo wana kenda na makambo nyonso. Ma sœur, la Bible dit celui qui détruira la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nazoe bisaba la basi, nazoe bisaba frère, nzoto na biso ya temple à Saint-Esprit. Aux a besoin on marchander yangote, mais aux a besoin senga moto akela yo. Ndeko, so moto asambeli nzambe. Nzambe ayoka a prière. So moto abisi nzambe penda kende na souffrir. Nzambe ayoka prière au sa na kacha via moto wana. On a besoin oteka nzoto te. On a besoin papa on a te parce que a pesa mbongo mais o a ozo na kati na yo o ebité. Lobby est comme un problème à accouchement. Lobby est comme un problème sans un côté après 3 mois et qui. Na auto ça la service à délivrance mo bongo. Moi si sans un côté après 3 mois et qui. Sur côté après 4 mois et qui. Mais tant que bon Nzambe, le Seigneur a révélé nini et ça ba vitaki a confessé. Nazana kaya ndeko mwana naza mwana mukie à cause de 17 à 18 ans. Mais alali azobela pourquoi? Parce que des fois yebana na papa moko papa na pesa ki mbongo. Mais des fois zo mbongo na soka lali na butu akoma olota papa na ayela reni. Et malade e banda place wa. Ngala sina sambeli pona mutu baya na église mwana mobali to sambeli baya na ebi alagoni. Papa nini akene kokutana mwana mwasi mo basanga ina nzoto to basanga nzoto azongi abidadi na lalite na omona roi boye na zomona mwana mwasi wana akomoya tanga komi pembe na nga abongwa ni nyao abezaki ndoto te na zomona boye abongwa ni nyao akotinga na kati abi depuis na mona événement on a so na lali na lota na za kati ba nyao mbala moko santé na ebeba. On a commencé la prière. Bien aimé, nzoto ozomona o satanasi a fouli vent moko ba détruire ba vie abatnani ni sexe. Motonyo sauté ba sangsa nzoto ma sœur. Motonyo sauté ba sangsa nzoto mon frère. Il y a des esprits en mission sur cette terre. Soko yebani ne vieux baby. Soko yebani na musala et baby. Yango mona biloko wana ndo mona lelo boye moi ça comme na problème accouchement comme na problème mariage moi mobile comme na problème ya faiblesse sexuelle ba biloko wana nyonso des fois mona mutabando kanga boye OK so tali beza banzela lekeli ne ekomise place wana tout ça la émission awa eza na bana baso bakenda koteka ba semence bana mibali aussi so bimana okanti ko bimina moi sinzo wande azwi nzoto na wakanga na sacha ketekango. Parce qu'on y a mis ça si on va te candidat aux années. Donc et comment ça maman va transfert. Na place mbongo pas na yo et comment qui ekuna. Au moins au tikala mo be la vie. So zwingo lutte ba sambe la pona yo. So zwingo lo ba nzambe te vie et baby place wana. Alors mes frères et sœurs to banga nzambe. Nzoto bateka ngote. Si Dieu a béni au pas maman au kopambwama. Aux a besoin au sambela. Aux a besoin au Lukanzambe pour que Nzambe a sa grâce. Merci beaucoup, apôtre Basile. Merci. Un message que tu repèses au même biso de l'eau. Malobano Yasuka na ba o balanyo du début jusqu'à la fin et votre numéro de contact. Merci na pesi balanzambe nyonso mbote place bozali. Ndeko pona succès na bisi batuke réalité spirituelle ezalaka. Aux a besoin ba sambela pona yo. Aux a besoin Lukanzambe pona réalité ya famille. Pona réalité wana o ya libale umela. Pour la réalité, tu as besoin de la prière. Tu as besoin au côté de la dimension de prière. Tant que comme nous est très compliqué, vous en avez besoin de prière, vous en avez besoin d'orientation spirituelle, vous en avez besoin de délivrance pour que Nzambe a fondé la vie. Que Dieu nous bénisse. Numéro 916 plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Nzamba Pambola Ndekwalvin, Nzamba Pambola réalisation. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de notre émission. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto Yakolbaki, Nzama, Boto, Kwaye. Ce soir, on se retrouve à la prochaine. Bye.